Coucou la famille, bonjour à tout le monde, bonjour la famille, bon déjeuner de ce matin, tout bon ça nous chaise de la gloire, voilà, bon déjeuner de ce matin, coucou à tout le monde, voilà, les lotos bambo tenabiso, nabandi collapso, musulman, salam alaikum, bisika, zuibino, bisika yo sobozali, oh eza bouquet de fleurs nanga rose, mouah. Yaya, pesa kaka, wifi, pesa kaka, voilà. Bambo te ebele na ba homme de Dieu, ba chantre de l'éternel, bambo te ebele. Voilà, bande qu'on a préparé les une mission, moko pour na femme Tamar, na kuya, toko solo lango, na boke bignon soto. Bobo to bondeko, na bande qu'on a biso, ya église catholique, salam lisusu, salam alaikum, lelo vendredi. To bande kisu na bino to pesi bino lisusu bambote ebele pona lelo za mukolo bakumbisaka ala to keina lombango to pesi matondo na bakimbangiste et puis respect makasi na ba chef coutumier na biso bambote ekeina ba ndeko na biso ya néo-apostolique église ya bima vraiment bino nyonso boyamba yango na bandeko na biso ya témoin de Jéhovah tout tendance confondue. Bonsoir, bonjour. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre la danoise, votre maman qui internationale. Moi si Oyo a organisé ma bala nandenga mukiete. Ah ndeko nangai autoroute lelo si je na bisweza karakola sa conscience. Na yeli motote. Na yekola msobe conscience kaka na yo na tongo oyo bandeko vraiment like mission partager ce qui ndeko moko abimi na situation oyo. Tokolobela lelo awa yo muto partage ki yango yo muto emake mission oyo nzambe akomona yo akopambola yo makasi parce que nzamba lobi soki mwana na ye moko abimi na difficulté lola esepelaka combien de fois ko eza na nzela na yo bola ike émission nzambe akomona bino voilà na umela mingi te na ye juste ko la musaka conscience ya mutu moko ekozala bien ka mutu moko moko kaka siko mutango nani yo yekuna yewana ningana yaya baningana kaka musala tata musala mama yo muto sala kate lamuka autoroute nino kota le autoroute balikamu ya autoroute bandi konanga bola muka awa na sule baobabo yebi bino moko bolandeke mission pambate moi kopati kopwa café tokos na ninga mukete ma ebele me malili yande makasi na ninga mukete mela mai moko ya température ya bien ma ya frigo wana ma ya malili keba parce que malili penza eza oto wana kati ya hiver o babenga hiver yango e bandara vraiment na décembre janvier février 3 mois oyo batia vraiment ya hiver yango yo milengela oh polo boto lati to eka osala émission toko bima libanda boita malgré ba chauffage ezo sala mais malili eza kaka ya ko batela mbongo te pono sombelamba tchela bana chauffage yango to omona to okola miku comme ko sala biso pasi ba chauffage banda kuna biso eza muke okende pa mutu boye komona ye alati ba bot ya malili pour la zone kati ndaku chauffage ezo sala tazo batela mbongo mais tala ye na soirée okomona ndenge nini azolata ba saka me ya ndenge na ndenge me kende na ndaku na ye malili ya kosakana te bandi konanga e comme ninyo wana pe ba benga ngoni okoti na autoroute bandi konanga o eza 2025 eza ne oyo nzamba tie na mitema na biso to corriger ba erreur to bima na ba autoroute ya mabe autoroute malamu ezali même ane oyo baesi biso to lobela autoroute ya mabe oyo to kota na ba vie na biso to bima bande konanga yango to ko lobela lelo autoroute ezali nini bande konanga ezali nzela oyo batambola kango na vitesse donc soki yo yebi ko mema mutu kasika msu bako conseiller yo okende na ba autoroute te pour msu so yeba ko dévier te autoroute vitesse ko sakana te ezo dépendre na pays ba msu ba sala kango soki comme 330
à l'air, bamsou 200, bamsou ça dépend ya mboka na mboka, koti na autoroute. Autoroute ezo signifie pe ba vie na biso. Bamsou balinga komema vie na bango mbangu. Makasi basalango pona ko raccourcir banzela. Mais ezali mabe na vie ya mutu. Kokene na wana mutuka eza bien. Mais ceux qui autoroute comme vie na yo. Olanda nzela autoroute ndeko nanga okobeta bordure, okosala accident, okolekana na destiné na yo lekani, okomi nesika mususu ozomi yeba te. Obandi kotala gauche droite nazali wapi. Obandi koluka appareil ya tom-tom. Ebanda kolakisa yo tia naza wapi appareil wana tom-tom. Eza loko obandi koluka basai na nzambe. Okomi kobenga basabo sambela ponanga. Nazoyeba te na komi wapi. Nazoyeba vi nanga ndenge ezokende te. Nzoka nde yango bandeko nanga yo mto mikoteli na autoroute te. Yo kalikambo partager. Obimisa baninga oyo bakoti na autoroute. Ngai la danos na ya na réseaux sociaux pona kolamsa conscience na bino bandeko nanga. Yango na lamusaka moko na lobi nzamba lobi zonga nanu na pona yo lamusa batu conscience bana nanga bakoti na ba autoroute na ba erreur ya makasi et puis bazokende kaka yango ndeko nanga yo komela biso komela la mama la danoise na se ya commentaire ke autoroute nini oyo yo kota nga pe naza na autoroute nanga koya kokomela nga te bongo yo moko ngai pe naza na autoroute oyo nga ok mukolo pe ezali na koyebisa bino na ne oyo tala autoroute nanga ezalaki boye boye na bimi voilà. Yo koma autoroute nini yo koti na demi okota na vie na yo oyo lingi obima na 2025 ngai te mutu na kosungo yo bima kaka bato bakotanga commentaire na yo yora mutu pa kokomela yo o ye pa kotaka na autoroute wana abi nga pe na kotaka na situation oyo autoroute eza lokola situation mo boyo koti mais au lieu kota ngo malembe yo kota ngo na vitesse siko ezomema yo ozomi yeba te frein pe moyo kangeza te parce que batu musu ba na sima so kangi frein brusquement o salisi batu ba accident neti par exemple oza mama to pe exemple ya mama o koti sko na autoroute ya mabe siko soko kangi frein bana na yo mobimba ndaku na yo mobimba ekoti na mai ozomema bango ozomema bana na yo mais na destiné moko yebite okomesika mo boye autoroute peut et pe ligne que esuki awa donc et puis c'est obligation faut bima mais si quoi on allait dans les quoi comment on peut dire ça on allait ce qu'on a nzela ya mabe on a maintenant dans les faux si quoi faut bima nzela esuki autoroute et puis c'est déjà signe que kuna autoroute ozali soute o komi pe boye nzela komi na ba fait il faut pe Hollanda feu rouge au salaboye do batu mususu il faut au côté na autoroute yo kanti autoroute wana eza na suka et aussi la rate ko sila yango bisengo ya mukuse okomesika moko bisengo esili elobi faut motelema o réfléchir o tala skoko ke na nzela nini et puis so na feu rouge au telemi yo moko yebi na cliente na ke na côté boy na ke de côté boy ou bien na continuer tout droit ke côté autoroute musu bamsu bazako moi batali balobi autoroute musu eza dans quelques minutes quelques kilomètres ye wana ke côté sur autoroute musu ye vine ya côté kana ba autoroute ba dégâts na ba dégâts yango wana nzamba osenga biso na ne oyo totala ba erreur totala ba nzela ni ya mabe oyo to kotaki ezo mema biso mabe. Tant aux autres na autoroute mabe, o yeba ke oza na risque accident, oza na risque o baby sa ba vie ya ba voisin, ya ba ninga ya boyeboy. Ba mso ba kota na autoroute ya kindoki. Aningi ko bimate bande kunanga. Ya sala ka batu kaka mabe, ko yaka ka ko envoûter batu, ko lukela ka batu liwa, ko lukela batu ba malheur, batu ba bongate. Yo autoroute yo kota yango na mama bima. Mukolo ezali ato vandi nango 50 ans ato vandi nango 60 ans ato vandi nango 70 ans na kindoki wana ozala nango yeba ke un jour autoroute wana koloba no na suki awa
bongo okomona soko kotaki na autoroute ya mabe ba persécution ndenge kozongela libota na obana na obandeko na yo autoroute ya mabe bima tika konyokola ba vie ya bato atako tozali mwana mama na ngai atozali mwana tata na nga na senga ki yo te tobota mama mo tata moko ezali makanisi ezali bonzambe pona biso ba otokola ba pesa azar te otokomi na mokili soko yo za na kindoki na yo ke banango suki sango epa na yo na bano yo boti na bango na libumu na yo na mobali na yo bo continue koya ko déranger ba vie ya bato te koya ko déranger ba vie ya bana ya bato te vie ya ndeko no mobali vie ya ndeko no mwasi vie ya cousin vie ya bana ya bandeko na yo tika koto route wana yo kota yeba un jour ekokomela yo ke autoroute ekomi na suka ya bamsu suka ya autoroute na bango ezali felo yaya like partager ezali felo ndeko nanga bamsu okoti na autoroute moko wana tokena tolongwe pa bandoki po tosala moka boya ezaka conseil ozwi otiki bamsu bakota na autoroute moko boye na ba TikTok ya obien pe awa pe na ba YouTube ya kofinga ka bato okoyoka bato batali 5000 baza na ligne 15000 baza na ligne yozo mona wana eza autoroute nanya boya autoroute mutu nyonso so ba yebise nzela o kozongo osala 25 minutes so okei boye mais na autoroute eyope so 10 minutes nyonso kolinga autoroute siko biso batokende na biso boye tozela ba fait natali na raisonner est-ce que na okende bien ngai mutu ba fait yo mutu ba autoroute boze belé boko tonda kuna mais suka na bino suka wapi toketa un exemple ya Benita mwasi ya veuve ya papa nsa TikTok azosala ba combien de mille ba 14000 en ligne ba 11000 en ligne mais moi na mwasi wana aza resté na kati ya autoroute aza resté malgré ngana loba mama la danoise ezaka faute na été aza na vie na ye na Congo aza na bapasi na ye papa moko boya mukolo osi oyebi ke obelaka na yo oyebi ke vie na yo ekomi na suka okomi muto batonga muto banini ebore etelema te oke koluka mona mwasi mo na Congo même ngai so nazaki Benita surtout ngai yo mama la danoise bino boyebi nga na bo jeunesse na linga pasi na mukili na boyelo babengi pasi na ngana ndima ok na yepe na poto na sali pe bisalela soit na kimie soit na sali pe ona kwa ko sala oui ba Benita za ye moko te baze belé ngana yebi ko tu fi moko azape na Londres ba bengi saki mo na quartier na biso ba bengi saki na France et pas ba mobile mukolo akoma na France avant ata une semaine te copain na bo mwana benga ya kima ok na mbala mukolo wa ti lo aza mbana ya jeune fille ya jeune garçon pardon bazo kola ensemble lo ba koli quand même ba leki ba mobile akomi aleki 50 ans moi si pe so pas okota na 50 ans so pe ba 40 ba vandi na libala te mais Benita le quoi continue na autoroute ya ya TikTok ale mutu ekomi tok ale lelo kende boya sala boyal papa nsa ko mobimela allez ok ake nozo mobile ya boya mbongo yoso azoki ya papa sa mobile wana leango Benita bima na autoroute wana luka bani ko so koti na autoroute elobite ke ko koma tina suka autoroute te autoroute ezana biloko babenga ba exit ba sortie na bato français okomona bela place mo belobi bima ezala nzela ono zo yeba ngote yaya oyebi nzela wana te yo bima nanu na autoroute ozana ngo libala moko boyokota ozo nyokwa mandeko na ngai na fandika pona bana te vie ezaka moko okota na mboka moboye bapie ko mukanda te yaya ovanda ozo souffrir musala te osenga mukanda mutu mabe yaya vanda tala bima so za na France bima kenda ta na mboka msusu msu wana place ovanda eza place na ote oza na Angleterre wa bima kenda ta na Belgique kenda ta wapi yaya
kokanga makesika mote na autoroute okota kaka bonzela ngo okota okendaka kaka na souffrance te bamso bakota autoroute ya maladie obelaka ba maladie makasi ya bima soko va okota la polo bité na bima non na ke na France na ke no pa ba docteur ba français na ke tel sanon maladie oyo ou bien pena zonga na mboka na ke mila na okisa bokoko ya ba yokona oke na suka partager mission autoroute oh eza termina biso na sous les baoba ya 2025 oyo fona tungula bino ngo bobima na autoroute okota na autoroute mobo ya libala mobo okangama ya souffrance mobali ko beta mobali alesaka yo te mobali alatisaka yo te mobali akipaka yo te mobali abwakela ko mwa fleur te kaka fololo bandeko so libala nange komaki keba ba moko ezongi kapo bayelinga fleur rose yaya kaka fololo makambo ezaki ebele mais fololo apamba oyo baye nango bouquet de fololo botala ba moko na bimi na autoroute akanda nakomi ngebu nakomo seka papa okolia nini oh yaya likola fleur te bima te yaya okofanda na kati kuna ozonyokwama okomi na tension okomi na diabète okomi na ba maladie kidi bare kwa kokanga yo omikangami na kati autoroute muso ememisaka maladi yaya suka autoroute muso okokende silaka te 15 ans 20 ans 30 ans ozalaka na kati autoroute ozomona pe banzela baoloba na yo baconseil exit wana basorti wana eza lokwa baconseil ou tout opesa ndeko na ngai eza bongo te okonyokwa mabongo tozamona mama ya bino ozamona papa ya bino yo obotamaki na Jantin yo botamaki na Joseph te obotamaki na Jérémie te bokutai na mokili ase esimbi te bima nayebi ke soko bimi na sorti moko boye ozoyeba place ozokende te bima kaka nanu bima kaka na sorti wana ntango okoma na fe nzamba alobaka po atanga sa moni obimi nde mpe nzamba ya koloba amwemba mwana nga komi na suka ya autoroute balobi ni na Bible ntango tokoma na suka nde ntango nzamba atelemaka bongo te ntango okomi na suka na autoroute ozokoka esu te obi te na bimela na aw ntango obimi okomi na fe rouge otali obandi koba te fe ntango ebandi kopesa mwa ekota vert obi te na continue na tout droit apres okomi esika mo boye olobi te na bima mpenza na route oparke otelemi yaya obandi siko koraisonne nake wapi nasala ndeni asi na bimi na libalo siko nasane na ebande ne organiser vie nanga na banda pe donc osala te tika na luka siko musala tika na luka ndako nanga bien tika na longwa na quartier oyo tika na longwa na mboka oyo tika na sala boye tika na obandi ko raisonner nde nzambe koya omona kana na kati wana place otelemaki mutu moko boye mwasi moko boye ndeko moko boye abima mambote boni oza bien naza malamu ozokende wapi abia na telemi nanu bobandi pe lisolo oyo kapeka mutu wana nzoka nde angelo na yo alobi mama namonaki ndako moko aluwe kote kuna mama moko fungwa makande konanga basi muzwabi nga makamu nanga na linga koloba na batu te yaya nga na oloba na yo na otuna nga na oke na mboka boye basala ndeni ne bobo nakotuna osungi ngai na bimi na autoroute soki yolobi ngam na sunga mama la danoise po bomona ya koma na Londres wana Londres yango ezani ekweyisaka biloni na ekweyisaka nini Londres eloni ngam na sala pona koma yaya yo mto sala siko ningini yo pe basala yo pa mutu po yo koma pe na mboka wana po yo poza la bongo yo pe lemsu visa ndeko mo mutasalela kao emsu yano mutasalela kao emsu lekino te basalela ka mutu e pa mutu bongo te yango ndeko nanga na bandi okende keba na ba autoroute okota na autoroute mo boye na église moko boye e ba église muso ko zape ba autoroute ya vie na yo ba malédiction ya vie na yo mama okota na autoroute wana papa yo mto kota na autoroute libala ne kufaka na église wana pasteur alukela yo mwasi musu na église wana
Maman lubala no kufa d'église wana. Pasteur alukelo mobali musu n'église wana. Maman bana no ba senta bango na bana pasteur. Maman bana na yo vie simbaka te. Maman okoka kutu ko sala te. Temps ezate. Pour la occuper. Au côté de autoroute. Okoka rasute. Ba pesa yo nini ba pesa yo nini. Ba pesa yo fonction mo bo une église. Au monde asoko tiki yango eko sala soni. Nzoka ne yo vino ezobeba. Autoroute nini yaya. Oyoki mama la danoise tala. Soko bima bima. Nzamba zaka na ba bâtiment wana te. Nzamba za na kati ya mitema na biso. Mais alobi na biso to sanganaka. Parfois to pesa to sanganaka. Pona mutu moko a okokate. Batu mi bale misa tu mine mitanu 1000, 2 millions, 3 millions. Soki boleke bele l'église, église pe baby. Yo za na tani no ko poser question na yo. Oza na tani ni ya ko benga. Yo soka téléphone benga Moïse Mbie, soka ko yamba yo. Zwa téléphone na yo benga Mike Kalambai, soka ko yamba yo. Zwa téléphone na yo benga ba pasteur wa minene. Soki ba ko yamba yo ba ko tike lo temps. Ba yo ka yo expliquer likamu na yo. Boyoka ki bien nzamba lobaki esika batu mi bale to mi satu basangani pona kombo na nga na zala kati na bango. C'est ça l'église. Pourquoi Dieu a dit ça? Parce que tu as le temps d'exposer ton problème. Bino bat bolinga komi koti ça. Kede pa bostralino, benga bostralino. Ce qui mami a rotike la autant yo soana bostralino. Banda yo koma ko sambela kuna. Combien de fois yo kenda et puis pasteur a 8 ans a koti so azuyo ayoki yo lokwa mama la danoise obengi ye atike li yo temps. Mama biso ko bato ba benga biso. Mais soko bengi ngai. Soki obenganga eke nga na tikela o tante na kati yo. O na kati yo asala mbangu mutu muso azobenganga koma na commentaire. Soko yepa na nga na yambi yo. Soko koloba 2 heures, 3 heures. Non yo kope attentivement. Parce que nzamba lobi ezala bongo. Metala bino bo place bokenda. Moi ko soana pasteur ezate parce que azana tana binote moyen olobata pasteur sambela ponanga ezate autoroute nini okota bande konanga ba autoroute ezebele ekoza pe autoroute ya musala auto okende oyo na bon matin bon déjeuner autoroute ya musala moko kenda molobi charge na zanango charge ngo na nga pesio bato ba botami na mukili oyo yo mto sala e bango te eza nzambe ba charge musu ba memango te tikela ngo nzambe ye moko akosunga batu wana alobi apprendre à batu wana à pécher cela veut dire pas pécher masumu pécher ya ko pécher ba mbisi ya ko lobo pesa bango swamba la moko kota na autoroute ya mukuse sala mbangu pesa batu wana mo ba fond bango pe baye ba soit bengisa bango sala ba prise en charge na bandeko na yo mama ba ya après bima na autoroute eza muso ezaka mabete mais soko umeli nango nde komeli yo mabe komeli yo ngambo neti autoroute ya ko aider famille eza mabete mais umela te oluka dia sorti osungi oluki sorti ya obimi otiki bango bien obengisi leki okuna baye na poto na poto mutu na mutu luka après ça nini osi ressaisir obimi na autoroute bani ko mitala malembe musala oyo te na bande ko sana tongo na la butu momba na butu na ko lala na olala te okebeta suka yo mususu ya tala âge mukomso okenda kayo mibale olala okenda na musala osala kabwe batu ba okanisa nini okufa nini fatigue ya to suki wana autoroute ezebele ya musala pe kokota na autoroute nango okokota pe na autoroute ya kindumba okokota na autoroute ya moyibi kota na autoroute ya sapologie yo linga kaka kolata budget na ndaku na yo na mwasi na yo mbongo na bino liboso eza ya bilamba oyo botambolaki botikaki ba deposit donc bozela mbongo ekota mbongo abana bana mwana no na université azo s'en sortir te mwana zo nyokwama parce que ba parents mbongo na bango sapologie ya eza autoroute ya mabe bima
zongela na bilambo lataki bancienne collection yaya ngala zaka muta sapologie te mais wifi azate ke atambola na bango mais azana mo mukie na kobomba te na makila alingi moi propriété moi nini mais ayoka conseil so ne sais papa bancienne collection na yo mikolo betango ozala na iso tanga obetango yimoka bi mama ozana raison ba qualité o ya bilamba kala mutu pa lati boy mutu pa zoyeba te ancienne collection neti chemise coupe yango ezalaka yango te yaya ndeko yo ndeko mobali olinga oyokela mwasi no te okota pe na autoroute ya mabe fo oyoka na autoroute ya malamu te ona yesi wifi zongela bancienne collection akomo betango otali mutolo opesi olobi o bonbon ye moko kuta komi su kolula bancienne collection akomi kolukango batekango wapi parce que atali qualité ti lelo ebeba te bilamba ya 20 ans passé 15 ans passé 17 ans passé ba chaussure toujours kitoko yaya mikolo lata non bancienne collection bima na autoroute ya bisomba somba omona ndengo obonga abona tander salut like émission oyo partager c'est eza émission ya kitoko makasi ngai barando wana no yate na sina ibisi bino tala kaka mama Fatou zaba pambolo pisiko zali to aka na kati ya mabondeli biso bele to bima nga una bima dia na autoroute rando peza mabe zamba pambola ngapo na ngai YouTube etika na kimia yango na chaka zolo na ngai na ba TikTok te na chaka be mission mi kuse pe par hasard na mitika awa pona kimia botala nga 4000 c'est déjà beaucoup botala nga 10 000 mo pe na beta ba 100 000 kaka awa na YouTube donc bino kaka likez partagez bisous à tout le monde hey mikolo yaya tolobani bokota bimande na autoroute Mimi Ciel de moi-même bima na autoroute des gros bisous à ta bonne année mame Milia Mwamba Mwanza mame Milia Mwanza ok bah gros bisous à toi maman sage na Belgique na oka okala bonne année à toi aussi voilà botika la malam bye bye bima na autoroute ya partagé bye nous salam malam à tout le monde.